Députés nationaux basepeli po bureau na bango esili kondima basa la commission spéciale pona kolandela makambo ya mobulu ezoleka na est pe koluka kozongisa kimia. Gracien de Saint-Nicolas moponami ya Ituri akoyebisa biso ba député to sepeli mingi lokola bureau na biso esili bongo kondima to sala commission spéciale kolandela makambo oyo ezali koleka na est toyeba nani bazali koboma epi tango commission ko sala musala na ye baya awa na Assemblée nationale balobela yango polele comme ça bato nyonso oyo bazali na mboka Congo balandela yango et puis esala ete tozwa ba décision oyo ekosala kimia ezonga na mboka. Donc ba recommandation wana nyonso elandema ko wana to kosala nyonso po bato oyo bazali na kati ya mbeba wana makambo ya est bango nyonso bakoka kokanga bango. Donc tozali kosenga na bakongole nyonso bazala na ba député elongo esala ete toyebela makambo oyo ezali koleka na est po tosi tolembi bato koboma na mikolo nyonso. Bunya République démocratique du Congo, Christine Abetito pour la VO. Pour le poste de président, sur 466 votants, l'honorable Mbosso Nkodiapwanga a obtenu 389 voix. Mbosso représente la vision du chef de l'État de rassembler l'ensemble des fils et des filles du pays, quelle que soit leur obédience antérieure, pour refaire la construction de pays. C'est une vision Mabunga parce que nous sommes dans un processus de changement et ce changement a appelé la chute du bureau de FCC et maintenant c'est le stade de mise en place du nouveau bureau de l'Union sacrée. L'organisation de ces élections. Je suis déçu d'abord en tant que challenger au niveau du poste de l'Assemblée nationale. J'ai été invalidé et la chose a été entérinée par le Conseil d'État. Ce n'est pas que je l'accepte, mais je l'ai subi. Et donc je suis déçu parce que dans la plupart des postes, il n'y avait que des candidats uniques. Nous sommes venus quelque part entériner ce qui a déjà été nommé quelque part. Et donc, malheureusement, nous constatons que Félix est entré dans découdre petit à petit avec son ancien allié, son ami et même son frère, parce que c'est ce mot. Il a appelé frère lors de son dernier discours, pas son avant-dernier discours de 2019. Donc à l'occasion de la nouvelle année 2020, il a appelé frère. Mais nous voyons maintenant que cette fraternité est en train de se rompre parce que